Ma mission TV, le miroir du monde. Totamboli, tokei tokundi batu na baserke ya mabaye pola. Balatisa bilamba pembe, bacha sache likolo. Toye kotambola ministère nini te to kebi pa nini te to koti. Mais ce qui est étonnant, maman to forcé yote. To forcé yote, mais na motema malamu na yo, oluki ko sunga biso, magé kotambola, il y a au moins 48 heures que vous avez informé na likamboyo. Et directement pour réagir. Na sepeli mingi na maman Olive. Na geste ya sali biso puisque tana pasi na ndenge ya matanga na ba transport mais maman Olive alongoli biso pinzoli. Et bela bénéfice ya boyo pesi ngai pona kino boko la bana. Maman na pesi yo merci. Merci makasi maman. L'état ke kubwaka bibembe kubwaka. Mais biso moko to sepela kité. Nouveau ya négligence ba négliger biso. Que maman ko raisonner ta biso boye tikete nzambe apambola ye na oyo nyonso na pasi oyo ya yoki kati na motema na ye na mawa oyo ya kaboli na biso tikete nzambe apambola ye Manzala Mbei Glodi. Mais oh maman sali na mokeo kaniseli biso ezala ngo ya mingi te. Mais baka eloko o ya mokia reconnaissance yango o to pesa lango merci ya dobika maman coup de chapeau même plus ata o changer yango ata o changer des articles o changer comme Joseph Kabila na c'est ya constitution te kutuna sepeli puto na kena tonga na tango zambala pona kansaka mwasi na bana bakufaki merci maman Olive. C'était 32 familles 32 familles. Ndeko oyo bokokaki kokota na ye en contact ndeko journaliste aza awa na liste na bino na kopesa bino enveloppe mama tindi na katikati eza $1000 na moto oyo ya pesa etikali na charge ya famille tala nanu faut totambola boye soki mama asi apemi na ye mais tala ndenge azo ko reconnaître bato na sepeli makasi mais na conseil moko moke na kopesa na papa ndenga zaboy aktikali na bandako ya batu pendant même je peux dire 200 ans. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, le miroir du monde, Negeto Baratozali, Lisonabino et Sika Information Ezali, Lito Inabino pour la ninité, Makolo Nabino, Kokita en temps réel et Sika Information Ezali, Peko Memelabino, Bino Nyon Sobozali informé à travers ma mission TV, Bolanda Kibandeko, O Bazaki Penza Kolela, la situation est comme qui bon Langambo, ya Mbanzangungu, pour la Bandeko Nabiso, Basara qui Penza, accident Moka Monene, au bus et Zikaki, quelques personnes, Basse Sauvaki, 32 familles au Basse Sauvaki, 32 personnes au Basse Sauvaki, ba famille Nabango, et Tambola qui penza na ba bureau ya bakonzi bolanda ki dernièrement na reportage na salela ki bino tongo babenga ki biso lelo toye awa esika balela ki bongo na fondation initiative plus ya mama Olive Lembe nde esika penza bozali bongo ko kotala bino nyonso ndenge nini moto na moto azali mwa kozwa mokie kaka ya o penza ebomba makito pe mama Olive akanisela ki bango pour ke ba meka kozongela ata ba activité kotala te bana na bango penza ebele batikali papa tango mosusu akufaki mama akufaki bayaya bakufaki et famille ya kilelo ko représenter bango pona moi lisungi o initiative plus et puis si bango na ndenge balelaki babelelaki bolanda ki binonyo à travers ma mission TV venez avec moi et bolanda binonyo so ndenge ni ezali ko s'est passé et nous allons se retrouver tout à l'heure à tout.
ezali bafamille na moni bilongi j'avais reçu il y a 48 heures na bureau na ngai kuna na tv 50 bareprésentant na bino pour moi comité ezalaki mwa ebele bayaki komona ngai na nkombo na bino nyonso j'espère ke bino nde botindaki bango bayaki komona ngai parceke ngai naza moko ya basalaka na mama na biso Olive Lembe Kabila ayaki bayebisi ngai yebisa mama ayokela biso mawa ankelela biso ndenge likama ekweyaki alors reportage mpe etambolaki mama aza na Kinshasa te akendeki mwa voyage libanda amonaki mpe reportage abengi nga na butu alobi namoni bandeko ndenge baza kolela wana bon ngai nazali lisusu na bokonzi te nakoki kosilisa pasi oyo baza nango te mais nakosala mwa geste mpona kosoulage bango de sorte ase ke baoyo bakokoka babanda ata mwa moke moke commerce oyo ekokaki kobunga na nzela ya accident wana yango bayebisaki biso ndenge mpe tomonaki na bilili c'était 32 familles 32 familles ndeko oyo bokokaki kokota na ye en contact ndeko journaliste aza awa na liste na bino donc nakopesa bino enveloppe po mama atindi na katikati eza $1000 na moto oyo ye apesi en plus de cela apesaki nga bamaputa moko eza elongi na ye na papa bao baosepela ntango ozwi okei kuna ozwi liputa na yo ozongi ndako otali ndenge nini okoki koreprendre mwa activité moke parce que sinon toza na eloko ya makasi ya kopesa bino te nayebi te soki bino boza na liloba. Monsieur Papi Cholet Kompa, présent. Monsieur ou Madame Kibouila Yemweni. Monsieur ou Madame Fambi Mayeli. Absent. Monsieur Gaspard Makila. Monsieur Beleko Elonga. Oui. Madame Jeanne Mwamba Dimwata. C'est une famille, nous vous servons. Ça fait une famille. Hein? Le père était là, il a aussi une soeur. Ça fait une famille. On sert par famille. Masaka Boala. Masaka Boala. Beya Musanza. Musanza. Mama Beya. Monsieur Freddy Ngoma Kundiao. Madame Chantal Matondo. Monsieur Kumbu Panzu. Monsieur JM Choni Musango. Monsieur Bisumbi Mazeni. Nous donnons par famille. Famille. C'est logique. Monsieur Kimbeni Kiakanda. Madame. Monsieur Dieudonné Kondé, le cas du pasteur. Il y a trois familles là-bas, deux pasteurs.
On a dit servir. Donc, Mado, c'est ça. Mado et Badiamba. Madame Mado? Moi, je suis marié de Badiamba. Mado d'abord, Mado vient avant. Qui êtes-vous par rapport à Mado? Non, non, c'est Maïda. Oui, monsieur pour Madame Badiamba. Badiamba, je pour 3 femmes. On a dit Une famille, moi j'ai produit pour parce qu'on a dit une femme. C'est qui donne 32. C'est pas là qui donne 32. c'est conforme à la Manzala. Mbei Glodi. Achille Momene Biebi. Monsieur ou Madame Lidukwa Matota. Monsieur ou Madame Makuku Lofombo. Monsieur Christian Goy. Monsieur Guilhem Mwanda. Monsieur Batwa Litoi. Monsieur Wembolwa Lomanga Armand. Monsieur Madame Pambo Fifi. Monsieur Nelson Ngila Ndambo. Absent. Monsieur Florent Ngongo. Monsieur Temo Ruffin. Pabi Ndemba. toyebi deja ke ata sikoyo mama akufa te azali mama na biso, ayoki kolela na biso, akanisi biso. Alors problème mosusu ya kozoloba ezali te, topesi ye merci mingi. Nzambe azongisela ye ebele na sikoyo abimisi. totamboli tokei tokundi bato na baserkei ya mabaye epola balatisa bilamba pembe batia sache likolo bakanga mutu ya serkei na serkei bakangisa ngo na singa omona wapi tosepeli te mais lelo na sepeli po bapesi ngai mutu akufi mutu a 57 ans akufi atiki mwasi na bana akufi na mbongo nyonso famille etikali na nzela etikali na charge ya famille tala nanu faut totambola boye soki mama ase apemi na ye mais tala ndenge azo ko reconnaître bato na sepeli makasi mais na conseil moko muke na kopesa na papa ndenge aza boye atikali na bandako ya bato pendant même je peux dire 200 ans pona nini tamusu ye moko aserandaka compte te kosala constitution tant on attend que constitution mboka na mona ka bakomi na suka fait à Kinshasa bakomi date bakomi Joseph Kabila nanya ata o changer constitution lelo o ko changer salama na Joseph Kabila te eloko na bato bazo bosana na ye moko na noazo aserandaka compte te constitution ko sala na ndako ya bato 200 ans même plus ata o changer yango ata o changer des articles o ko changer kombo Joseph Kabila na se ya constitution te o azana constitution ke ndoko tanga na défier mutu nyos. Et maman tozalaki bongo mokolo bobenga kinga na ya kozwa bongo reportage na bino esika bokendaki ko lancer mbela na mama Olive Elembe bisika nyonso azali soka koki ko kabino aloba mokolo ngo epesa kinga pasi j'ai vraiment larmes aux yeux komona te mama zalaki penza kolela bimisi maya miso aleli bona ebite za songi tenga pena koloba tango so mama Olive oki pasi te penza makasi kotala te mama pa lelaki lelo mama aye na initiative plus azui mokie o mama Olive azaki nango akaboli na bino nini penza kokoloba na bato nyonso bakokolanda biso. Vraiment napesi merci mingi na mama
na geste oyo asali kati na biso bandeko nyonso oyo bakufeli bandeko na bango kati na Mbanza Ngungu. Tika ete Nzambe apambola ye na oyo nyonso na pasi oyo ya yoki kati na motema na ye na mawa oyo ya kaboli na biso. Tika ete Nzambe apambola ye. Vraiment nazokoka koloba mingi te. Mais muke oyo nazaki nango yango wana. Nzambe apambola ye, apesa ye lisusu ya ebele, atondisa ye na nguya ya Elimo Santu ete Saint-Esprit asalaka ntango nyonso kati na ye, afin ke akontinue mosala na ye oyo ya bandaki pe kinosuka. Koloba tango mosu na bakonzi pe bazali kolanda biso tango mosu bazwa pembela te ya koyoka ke bolekaki quand même na ba porte ebele bobetaki pe bozwa ki réponse te. Bon bakonzi bango moko bamonaki ndenge makambo nyonso elekelaki. Nzambe kaka pe asimba mitema na bango pona kokabola mawa na biso. Po vraiment nazokoka koloba ebele te, ça me fait très mal. Yo nani akufaki? Leki nanga kufaki atikeli nga bana misato. Ezo sala nga pasi makasi na okoka koloba mingi te vraiment en tout cas. Nzambe kaka simba mitema na bango. Ba continuons ya mboka na biso. Nzambe simba mitema na bango batambola kana bon Nzambe. Saint-Esprit akamba bango po batambusa mboka na biso elongo na Nzambe. Merci beaucoup. Maman nini po okoki kobakisa na ngambo na yo yo pozali maman ngala ningaka mingi kolobisa ba maman parce que ba maman balobaka ndenge motema na bango ezali koloba. Bon nasepelika pona maman Lulenga Zaleli ndenge Nzambe asalela ye. Merci beaucoup na onyoso asali pona biso. Merci maman Nzambe apambola yo apambola mbala tuku sambo na sambo penza ebela bénéfice ya boyo pesi ngai pona kino oboko la bana maman na pesi yo merci merci makasi maman merci. Na remercier pe maman makasi na pesi merci. Ba impression na yo. Oui, ngai nafandaka na maluku kombola nga papa de baba. Na kufeli basi mibale na mwana yango na yaki pa mama Olive mais na sepeli mingi na mama Olive. Na geste oyo asali biso puisque tana pasi na ndenge ya matanga na ba transport mais mama Olive alongoli biso pinzoli ezali lokumu munene pa mama Olive. Bon ngai moko papa de baba nazaka na posa mingi na mama Olive nga na fanyi na maluku na zone 4 numéro 318 nde na fanyi na maluku mais mama Olive Nzambe azala na ye na geste oyo asali biso na pasi oyo tonyokwami tokei Mbanza Ngungu tozongi tokei Matakibala tozongi mais mama Olive alongoli biso pinzoli Nzambe azwa lokumu na ye na papa raisi merci 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 ebele. Tango bozali koloba ke bino penza matanga ngo ekundamaki ndenge bino bolingaki te nini penza elekaki. Bon matanga bakundi kaka leta ke kubwaka bibembe kubwaka mais biso moko to sepelaki te yango lelo mama Olive na paso ya moni ya bo mama yango aye kolongola biso pinzoli mais ndenge to memangi ba cercueil nga moko nazalaki na kati na Matakibala tokendeki ti kokende okunda mbango na Mbeseke tozalaki na pasi na motema mais Nzambe azwa lokumu po mama Olive azalaka mama na biso na papa rais naza pe na posa na bino makasi po bokoma esika nga na fanyi na maluku na suki wana Nzambe asunga bino ebelebele. Oh mama Badiamba maluku mwemba bayebi ye ba foto muso wakena yango. Oh mama Badiamba maluku mwemba bayebi ye mama Janete bayebi ye na mwana na ngai ya liboso Jasi maluku mwemba bayebi ye bourgmestre bayebi ye na papier pia na député na biso ya maluku bayebi bato wana nyonso yango na sepeli mingi na papa rais na ndenge geste asali kutu na sepeli puto na kena tonga na tango zambala pona kansaka mwasi na bana bakufaki. Merci mama Olive nazana posa yo muyomo ko mama okomesika na fanyi na maluku wa mwana ndenge na fanyi na bana na tika na bana 7 nde na tika na bango nazana na bango 8 na basi mibale basi nyonso bakufi na tika na bana 5 bazui diplôme mais moi autant que ça bango université nazana moyen te nazana posa na yo mama okoma na maluko ya komona iskanga na fandi. Merci mama merci Nzambe azala na yo esika nyonso za kotambola na Nzambe biso nyonso tozaka sima na yo toboyi yote tozaka sima na yo. Merci merci mama. Merci na wasali pona biso vraiment totambolaki esika tokotambola tokotaki ba bureau tokokota mutu moko akonitaki biso te na auto ba démarche tosalaki ko perdre bana ko perdre ba maman ko perdre ba papa ko perdre ba ndeko
mais o mama sali na moke okaniseli biso eza nango ya mingi te mais baka eloko o ya moke ya reconnaissance yango o topesela yango merci ya tobika mama coup de chapeau nzamba pambola ye. Je suis content. Je crois depuis Mbanzangongo qu'on a eu depuis les 18 que la grande sœur a quitté la maison pour Loufou. Vous savez, avec le conjoncture de notre pays, il faudra se déménager de ça et là pour chercher comment faire vivre les enfants. Les 18, elle a quitté la maison et les 20, malgré ça nous a touché. La démarche on a passé la nuit dehors. Soit-disant qu'on a eu on a passé la nuit dehors. La ministère ni Kebipa ni Koti. Mais ce qui est étonnant, maman te forcé yoté. Te forcé yoté, mais na muté mama la munayo. Oluki ko sunga biso. Malgré ko tambola, il y a au moins 48 heures que vous avez informé na likamboyo et directement pour réagir à qui jusque là même boka. Réaction moko ezate to tambolo ke ne bezong si biso boye. Maman oyo sali na mitema na biso longwate. Moi je crois même vous voir aujourd'hui malheureusement ba musika na bisika boza nzamba pambola bino o bo saleli biso. Et kozongi sa bande na biso na bomoité. Mais point à réconfort oyo et ça la nzamba pambola yo OK liboso nzamba peso longue vie. Vraiment na kolo banayo mutema munene suka kana biso te. Bipai nyoso kozalaka manifesta kango nzamba za na lola afuta yo. Bisiko Zanzambe, à Pambola yo, à venir à Malamu. Merci maman. Pour la remercier maman Olive Lembe Kabila pour naka oto tikalaki grand frère akufi atikelinga mukumba ya 3 bana na mwasi. Na ba recours oto sali eloko amalongeza laki te kutu na se décourageaki. Monsieur Willy Konde aye ko encourager nga buto alobi petit ne se découragez pas yaka kaka tokende pas maman Olive Lembe. Na remercier maman en tout cas nzamba bakiseli miko pesi maman en tout cas merci makasi na bandaki koyoka maman za maman moko social maman za maman mutema malamu maman sungaka batu mais lelo vraiment na moni que non ya solo auto koyoka eza ya solo na pesi merci liwa ndeko nanga ya mwasi atikeni biso bana bazwa na université mbongo ezalaki te en tout cas moi mukio a pesi biso en tout cas ekosunga biso to la bande Minerva surtout aux université en tout cas na PC merci nzamba baxele sous ces makambo mbule belé pour la bomoina en tout cas merci à oya sali geste vraiment maman pensez de nous vraiment c'est consolant nous prions Dieu pour qu'il aille de l'avant vraiment merci à maman merci du geste qu'il a fait pour nous banda accident salema biso to kenda tina Mbanzangongo tina ndenge to zela bibembe bima o zela to zela la patience baye ko benga biso brusquement o bibembe nyo zezo na matadi kibala toye matadi kibala mais nouveau ya négligence ba négliger biso na dimaki teke mama ko raisonner ta biso boye yango mama aumela bisika azali nzama baksela o ezanga ipona na suki wana parce que na tikala ki atana sans franté kufa mwana ngai akenda na mbongo nyonso mais mama akaniseli biso atana mokie nasengi nzambe apesa abakisa ye mikolo ebele merci penza mama nakumisi yo makasi J'attends. Ma mission TV, le miroir du monde.